Doka kedi musevoka mama hindi amida bula mwana nsuka fonde kabia nganina moya moya moya. Bonjour, bonsoir, bon appétit na balandinyo sur Château La Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne nanga chaîne ayo, chaîne na bango balinganga nga pe la linga bino. Quand ba obolinganga te na lela bino ya trop quand moi na sala bino musala ndenge bolinganga na sala bino musala donc veut dire ngana bino toza ba saucer quoi. Donc to yokana to kolinga na kaka parce que Château La Star yango wana. Abonnez-vous déjà massivement sur Château La Star TV. Ce que tali na c'est au monde ba komi abonner na rouge ou cliquer oza déjà mobimba. Quand moi je dis merci à mon caméraman, balobi caméraman na sikoyo. Alors, Ismaël Hoffman, ma caméra, mon collabo. Je dis encore merci à toi, Robin Mabiala, mon papa. Je dis merci à Ndeye l'Africain libre. Nakata Conventry, balobi mon papouche. Robin Mabiala, nakata États-Unis, mon papa, balobi au Solaki. Comment on a Château La Star à Don Habiter. Je dis merci à 001 Adolphe Mbodo, un bon tonton à Kate State. Balobi yopozo sur la bien à Château La Star Don Habiter quoi. Donc mon big boss hors noir à trésor on a Kate États-Unis. Balobi ozawana pepona ngamakas. Ma coordonnatrice non singa la moté makijos Maya na Melin, maman na Amy et winner. Ozawana pepona nganaza awalido na mission na bino oboloba na ngana luka luka na kota kota na luka. Hugo boss déjà mission à BCBG auto mec un peu solo à BCBG déjà là sans plus tarder je dis déjà bonjour. Ouais, bonjour mon pandisa moi solo ya chocolat comme chocolat au lait à choco choco. Hugo boss. Ouais. Hugo boss de BCBG. Yambona banda ouais bon chic bon jar loba papa chéri yambona banda no pesa no bambote belena Yeme El Salvatore de la patrie à moto Pamba leader à Pembe bambote belé place à Zali. Merci beaucoup Hugo Boss et Balobi Motopamba. Moi aussi j'ai mis salutation à toi un boss Motopamba papa chéri binadama. Balobi biso beto zali pemel ba concert pe toyara quoi. Hugo Boss tozongeli yo oza mission ya BCBG. Pourquoi ba benga Hugo Boss? Ouais ba benga Hugo Boss wana eza kombo baptême papa chéri batizanga yi kombo nanga eza Hugo. Le bazwi biso ne atali que non selon marambango des opesara bon na habité tinani na pesa au moi bon na habité wana ezai peut-être ya monaki o eza kati nanga amona makambo mo bweshenga ngwa be petit ofo Hugo Boss. Merci beaucoup et quant à moi j'ai dit merci à Naomi Ndomba. Naomi Ndomba moi c'est TikTok moi ça béton nakata Londres veut dire que de la part il y a Ismaël Hoffman. J'ai dit merci à Staff Kana Sikre nakata Paris balobi ba chéri ba vrai chéri bazana nakata Paris Kana Sikre et Kiri Hugo Boss masola BCBG. Ouais masola BCBG ça très kitoko. Masola BCBG très kitoko donc lobby de tout ça na concert lobby malgré mamboula ndé boma masolo. Nasi boyebi événement au batutu bandoze là événement ya Chetemba Grand Libulu ba poussi yango donc toza toujours na kati studio to préparer album na biso balle de match au mokili mobimba monde entier. C'est quoi balle de match on a invité et album du siècle album de l'année parce que et ça les qui 8 ans ceux qui 12 ans ceux qui 14 ans et puis ouais ko zappé bongo et ko zappé bongo l'album du siècle donc talaga eloko o bat bazela rezala bien même maman sera olamba biloko e rumelaka epesaka elengi mo boye quoi mais ce peut te mingi monter to lemba na papa chéri ndaza wana aza mutu mo azala apprécié te leader mo azala toujours parce aza déterminé na musala na ye aza déjà na ba fan na ye fidèle donc nde na boire ve Musambaki le fidèle de fidèle wana na Luanda joyeux anniversaire mon vieux na bida que non mardi déjà ya lobeza d'anniversaire nae ve Musambaki motema Blandine Kilolo Lilala là où se pose le cœur de Musambaki c'est bambote belé donc papa chéri ndaza wana et comment le roi église donc talaka nde to abo disque ezate mais to beta bandu le plein ba voyage donc ya rolobati. C'est bon que les fans na bino pe bazole malema parce que fan na bino munne naza ngati à Paris wana ya Vicky Kiala moté maman Claudine alobi album et umeli apesi bambote belé Vicky Kiala c'est bambote belé ya ebiso aza vrai fidèle de fidèle aebika bobanga kilelo ba misa lelo ba bimi ba moté ba générique makasi bala ba lelo ba bimi to bangelo ko to moni ko tu ba bimi sike banado ba bimi sina banado
Yei bazobeta te o bazoteka te papa chéri akangi bango bazobwaka te eloba ve na nga janta bazobwaka mais osimba te baobeta te musique esuka kaka talaka biso BCBG sans disque mais voyage eke ezongi concert eke ezongi le seul orchestre ebeta to ezaka biso na ve na biso zaiko ve na biso nyoka longo malgré ça aux États-Unis donc toi regarder orchestre on a to beta trop toi solliciter na ba mariage na ba concert ba VIP partout to beta trop na si omo Igo boss oui to boy te ki bozo beta ba mariage ba concert mais ozo mona te ki ndenge na kalezala ki ba album ezo bima ba jeune musicien peneti bino bozo ye banara bazo tsaka ba nzembo ndenge zalaka kala mais tant bomo la bo beta na ba concert na ba nyomo te ki papa chéri a bomba pe bino makasi bon ro bomba biso te ye mo loba ke non petit na ngai nga nazalo wa neti monument comprendre bino bozalo wa ba bougie donc il soit pélisio déjà dans silio peli neti biso da papa chéri peli sa biso na simba na monde te baebi bana boma baebi to sala ba gaz na bamboka ou te zero ba expliquer te dans temps papa chéri zo biso 100 disques parce que bas des matchs de tout mais à la soirée on a moins le roman boya 10 ans de fidélité à Primis n'a été souris en Robert Tango. Oui, tu as tapé ma sola musicien, tu as tapé ma sola musicien, il y a Moussaka, il y a Blanchard Moussaka. Donc musicien no yo na zuye na kangi il go boss beta ma solo. Moussaka ebi parce que to embi pe na nzembu na ye na emba na nzembu ne fulu. To yo rapé que to sola musicien. Binadama lobito salara porto ebisana bralima po bakata likambo na ngana babiere mosuswe po bakata likambo na ngala Geneva matonsi mena kosima mo prima na liboko na komela mo prima na mariage na tangwa bolinga motema na gobonzela papa libonze yes disa fidélité yanga na Primis santé beauté kitoko papa chéri na ba bébé chéri ba pona ba lofa Primis mettre ensemble ka mon prima na mama nanda ko bolingo makas na Congo tomela mo prima qui andankala. Merci beaucoup. Et le Rwanda déjà dans temps na betango déjà bana BCBG bana monde entier ba comprendre que non Igo boss c'est le Rwanda 10 ans de fidélité quoi. Merci beaucoup et c'est petit mon thème ya Mosika Sika balobi un grand accompagniste Narata States, Narata Paris, et c'est pas ici. Tout ce que Igo boss, tout ce que moi si maman qui est au bandi musique quand au bandi musique il voit puis les on s'est retrouvé na Wenge musique à BCBG. Ouais, parole vraiment donc question pendant na bando luka ngwana ngana bandi musique na ngai na bandi awa na yo kende boma oboma ezamboka na ngai. Donc c'est nini to pe na ba quartier. C'est simanda ko ya quartier. Abandana ve na nga japonais Kyoto. Na PC bambo de place aza na Luanda. Abandana ve na nga japonais Kyoto. Na les marquis des japonais. Bandi na bandule poto bando travailler na palais. Na matete wana PC ba na matete ba na mbolo ko bambo te belé. To banda na yeti na yoke na nga boma. To na ke boma. Et na oleka kutu pa ve na nga chancelier des Zimbabwe na bosani là to banina japonais na ke pa ve na nga chancelier des Zimbabwe dans na tambola mo ba orchestre sera mike mika pona oke na nga boma azonga mboka na nga inde na obosesko na Terra Nova orchestre so Terra Nova IBG donc mo ba mouvement ya boma de papa Chirler ya koya to mona banderole mati to chama ele to sa test na stade ya Sokol. N'était sozo et stade à Sokol, stade à Bouma. N'avez bien monté. Stade à Sokol. Exact Gaillard. Plein à craquer. Place na sala test na ngana. Chibayo zo biso ndaya na biso auto. Sikoyo Igo boss orchestre un soto leka ata album moto beta ata disque moto tika na parcours. Bon, wana eza mamuto lobela te minga ande BCBG. O te mets parcours. To lobela te na lobi da parcours na ngati. Mais puis un moment référence au parole ou capé ba yeba. Exact. Car on a betel bino wana. On a déjà de fidélité. Tomé la prémisse. Ezo kango les osili ça va problème. Prémisse moni saka makambo lobi. Prémisse moni saka kindo kimpoasa.
yo me koko meloko mono koko mavoya me koko meloko mono koko mangebu bébé nanga boya kinga ba pesi e primis liba les ongia amen primis eza sakala ngana fanda kinanga ba pesi nga primis etumboli sentiment na koma fanatique primis etonda bepisi ekota selere lenda jibe moto melisanga primis souvende alakisanga primis jibe moto komisa primis nata yango ba kongole tu ba melaka primis yango bato nyonso tu balanda walima nata. Merci beaucoup. C'est petit sigle alors qui toque on a à Paris balobi un bon tonton il est passé au bien à Châtelet Star Hugo Boss lelo BCBG maison mère de toyeba ki ba vend na makasi bando ke ba poto ke ne ba partout lelo on se retrouver na BCBG lelo ba poto za rasouté ba voyage ba poto za souté ba concert à minene ndenge ezalaka na ba Zénith de Paris lelo on se retrouver na ba moment o na motema na o sentir en nene. Bon na rolo ba eza moi difficile moi koko somke parce que pour tourner solo la rabiso a musicien eza lo baté bon to rolo belango vraiment te parce que musala na nga un jour et memanga mikili tant que nazara na BCBG parce que BCBG za da grand mouvement lo ba papa chera benga BCBG big deal de da grand mouvement preuve ané to ngato ke Zénith to ngato ke Zénith de Paris malgré bande ko na biso ba combattant bolembisa tala neti ba biso ba igo non to moni mikili te photo mona pe ba mikili bolembisa parce que to ngato die na kutana Hélène Nguma na kata Lyon wana vraiment maman na elle gona kutana na ba Fanny Falon Mombo to kutana bango mais malgré banado mais passeport visa makambuto ezalaka carré mais bande on a so ba combattant bolembisa kaka po to ezana ngo grave te to tambo na papa chéri partout na ba pays na ba Afrique partout na ba Afrique du Sud na ba wapi donc to tamboli presque partout en Afrique et tsali ka ande misu to futaka nyonga misu wana na mikili ezana ngo grave te mikili na ngo pe fin du monde c'est quoi fanende to za biso boye avec papa chéri to za biso pepele to za l'aise. Merci beaucoup Hugo Boss. Lelo aux na BCBG tant au banda ko beta musique non banda musicien au boulaka au beta orchestre oyo boulaka nango ezaka BCBG to boulaka orchestre mususu se retrouver na BCBG. Bon do ba vérité bon na lo ba trésor ngango zomona mo na bigeti na seki so na lobi batu ba lo bara boy mais nga vraiment biso nyonso na opesa na mbote na Joël Elminio apesi sumbote na Rigen Rigo Tabula na Weya Tabula na kati ya États-Unis made in Issa apesi ba mbote na kati ya États-Unis pe to moni Alda Chims Weya Tabula pe Chérine Césarine Omari la nouvelle américaine garçon moi chocolat à l'orola yo na kati ya États-Unis donc biso no na to ko la famille mobimba no ezaka donc to zaeba fan ya BCBG moni na ebe na ngaka ya solo vous avez pas fan à BCBG pour la couleur pour la pembe pour la couleur te famille mobimba to ko neti nga na mukongo na mutandu OK peut-être bo ba no après so za muluba wa kwetu peut-être bo mais na nga mukongo do famille mobimba ya BCBG donc nazala déjà amoureux déjà orchestre on a sous fanatique numéro 00 ya papa chéri OK donc na koyembelo ba biloko ne même ya kala donc na pena fan na vraiment donc depuis mulolo ti lelo toza na correction. Merci beaucoup oza fan na mais idole na yo na musique congolaise ya nani bon idole na ngeza ba avec King Kester ba que son âme repose à paix ba vena biso Pépé Calais que son âme repose à paix ba vena so ba Madilu baza vraiment mo belé un mot pe na opesa mbote na vena nga pena ya Jackie vena nga ya Jackie JDT mulopwe et puis na linga gende moi trop. Siko par rapport à ba mission otangi batika biso ba grand obi baza ba idole na yo. Na par rapport ba jeune musicien de bobimi lelo, na obenga ba président Werason na ba JBT. Pe na nga mo ayemba yoko luka pamba pamba yoko tambola pamba pamba yoko miloko la fula matete yolonga ba masina lipopo ya ngomboka monene donc analela pe immortaliser etika analela efombwa jali na makolo mine alandaka
nzela selioko kashi kashi yo makolo mibale pamba yolingi banjela zomi tara moto abongo. Merci, je reviens à ma question. Et c'est là qui grand tangi na ba jeune musicien les différence nini oza entre ba grand na ba musicien les bomo yembara boyembe silinze botikalité oyemba banzembo mo etikala de 20 ans to botama to yebi on ba groupe salongo ba ndoko le théâtre. Question qui toko vraiment donc omoni sikota neti loko na yembi neti ba petit biso baza ba yebi ngote ba yebi ngote. Donc zélo quoi calamétique non l'artiste n'émerge jamais artiste atika ba œuvre lelo musique na biso on mona longola leader nanga papa chéri parce que y a beta ba chaîne d'œuvre ceux qui ba omba o qui ba suila o qui ba clin d'œil o qui ba santé touché donc dégâts donc le mot betika ta lelo za na disque to beta li sur la balle de match banda beta des albums combien d'années passées azo salela toujours en lien na ba œuvre nae. Il y a un moment où on peut se concert avec les musiciens, soit les lots, les artistes, les lots, moni. Tous les bêtes à banzer mouvement boisant de terre à terre et les caca bongo. Artiste il faut soit temps. Et on appelle ça appel merci non on avait nangaya Jackie, j'ai été moulopé parce que talent artiste a soit temps naé vraiment soit temps naé à vous préparer chant. Tu as bêti dans boyoka ba école, boyoka banzer moudon carré. Donc il est là ils a banzer mouvement boy pressé dans mon amuta quotidien na studio. Abimisi do tozo beta rapona roleka faut beta musique pour etikala ozo prendre c'est dit à quoi maintenant yango ezakisa no ba ve wana bando so atana bango plus banda ko yimba banzembu mobo eza na ben sanité te bando travailler banzembu mobo ya bien ba pesa lité ya mais bino boye biso ki lelo eza fo yemba bongo ba li donc li liboko oli likolo ozo ngolo ba mara mususu mais memi biso ya position biso mabumu. Bon, qui est là la musique et nous faisons musique. OK. Nous faisons musique. Quoi venir dans bleu na bleu avec na biso ya net baba avec na biso ba luambo. Lelo e beta na ba pays surtout que na Côte d'Ivoire dans biloko avec luambo zo beta na ndombolo. OK. Ndombo ba do biloko asika ko to punda o boy ba e bien ngoti. Ba senga biso ndombolo. Ba senga biso ndombolo RDC. Talara degré. Merci beaucoup Hugo Boss. Nous chutons vers la fin de notre émission. En tant que musicien congolais, en tant que moi Namboka, en tant que musicien BCBG, pour la polémique dans la musique, vous avez ouais, polémique dans la musique est normal, mais il ne faut pas tout se donner à tout dans la polémique. Il faut que na musala parce que na kikongo biso to ba kisalu tata mama. Vous comprenez? Donc il faut tout se donner à tout dans la musique donc polémique ya nango rien polémique ebeta musique ti on comprend c'est là ba vena biso kala ba polémique ezaka loyal mais lelo ba polémique ekoma mo boye ya ba ndenge mo boye alors polémique faut ezala loyal polémique faut ezala loyal présent na on a tina monde polémique lelo ekoma mona artiste mo ba mo luka finga kingani poise wa gaz OK banado neti papa chéri ya lo ba petit na ngai ata ba lobi ata ba fingi na koloba te. Debiso ba iko tozo ba idole tozo ba idéologie na e quoi. C'est ba romo quand ça peut ba na ba prison ba chroniqueuse ba romo ke ba makala musique e kona ba insanité ba chroniqueuse ba romo finga ba musicien mama be c'est pour na Europe ça mon conseil nini. Bon conseil na pe ça pe na bino ba chroniqueuse pe Hermon Boy donc et comme il peut trop c'est trop parce que comme il a pour ça l'émission il faut créer kingani. Pour ça l'émission est aussi l'émission soit qui toque au bonheur que si tu balanda en trop. Au monde a aussi titre mon boy tant au titre on a déjà. Muta opé ça fan l'air hôtel à boy. A Luka Kota boy soit landa titre on a boy Kota ba monde ma ramususu. Alors tant qu'il ngani on a pas un monde à bongo. Ya ka le lugi ba problème. Mais leader na papa chéra za marambo te prévenir ou ka ba finga ba loba ba sala tout mais akipa na ba ngosi. Les jeunes musiciens, les jeunes musiciens, le roi Labino, les jeunes, au bazar dans l'orchestre, qui représentent Congo, Liban, Mboka, 5 musiciens pour nous sélectionner les années. Les jeunes musiciens, ouais, nous avons venons les padres faire Gola, Netier déjà. En tant que le rôle à JDT Moulokoya Jackie, il est déjà.
na otanga neti ba jeune kaka neti Nono Fuji est déjà représenté otanga neti masala ngai Monsieur le Quado n'est pas représenté. Monsieur le Quado n'est pas. Monsieur Nabiso. Ok. Neti petit nanga pour Obama n'est pas représenté. 5. Ouais. Vous êtes égoïste, mon habité. Yo moko de quantité. Neti le Poulga, héritier Watanabe, Gogan. Vous êtes égoïste, ma carte. Représenté Pepele. Le Poulga. Vous comprenez? Représenter Pepele. La Poulga. Au sionné quand na ba wenge ka boy. Vous êtes égoïste. Nabida na ototanga Gogan, héritier Watanabe. Wenge na wenge. Ferregola, JDT Mulopwe, Nono Fuji, Monsieur le Quado, Obama. Mais c'est quoi l'on ça la question mission longue l'orchestre pour mon film à présent. Pour polémique parce que mon tina ba bureau ce banani reconnaissance bozana on te poigne. Bon. Ne balobaka non reconnaissance c'est vraiment utile na vie. Comprendre? Photos à la reconnaissance na muto a salio. Na bato bazala un grand vraiment en tout cas nazala d'accord na bango tu sais quoi. Parce que l'ingratitude est condamnable le bas papa chéri. Comprendre? Donc jamais ko luko zala un grand na vie. Bato basala bon en tout cas et fouta bango pe na rien. Ndenga na baraka non mona maela wela te pour l'échec pas jouer habilité, l'échec a jouer toujours faux résultat. Donc ngai po na ngai na rolo bakeno pour na beta musique na ngai lelo ata na longo na BCBG parce que to tika l'éternellement tu. Un jour peut-être na rolongwa na peut-être na rolongwa na bandenge moko ya bien. Même si peut ça bon terme na benga pe leader na ngalo papa chéri adeni changa pe poa boy donc neti ba shay ngenge aza bon terme na papa chéri ve na tutu kaluchi aza bon terme na papa chéri métro tigo cache effacer le tableau aza bon terme na papa chéri Ferregola aza bon terme na papa chéri héritier Watanabe aza bon terme na papa chéri JDT Mulopwe a bon terme na papa chéri to héritier Watanabe o na papa chéri ya uta BCBG. Mais héritier uta BCBG ebite na yebi nanga mais oh bato ba yebele maison mère wana mwana papa chéri mwana papa chéri te bato ba yebi na maison mère aza mwana wera papa chéri atia na mupende awa memaye mwana muke na ba âge la yo bongo na ba âge la petite yo bongo na maison mère yo bongo na wera atia na lokolo yebi Watanabe na maison mère petit héritier donc petit yo bana kini boyo kae grand chanteur ando zala mona vina biso shay ngenge tout ni bana mikie baloba ba yebi Watanabe na maison mère oh mais ba yebi histoire ba yebi na maison mère yo so aza bon terme na papa chéri le baki aza bon terme pe na wera son papa chéri lukaki cadré atangisa enchiki mais elle mo esala neti kaka tellement zala mwana muke makasi la kenda otanga ndo mona ga bakadi ya baibae banani pesa mwani banani baibae bakadi baibae esala mo banado so tuni président Watanabe place azali a yebisa bino ke non auta aza mwana ya BCBG. OK, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Là, c'était nous chutons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Bah programme il y a BCBG répétition bon répétera déjà wapi tout ba vacances na bango batala bino wapi. Ouais, déjà donc il répétera chaque mercredi jeudi na Baoba dans la ville na Simotel Béatrice référence gare centrale. Répétera na mercredi jeudi à partir de 16h déjà ti 21h tokati. Chaque dimanche to beta na Riben Hotel donc kota effacé ki wana to beta wana. Donc actualité wana bana kin base là-bas na monde atier album na bango ba de mat kalaming te papa chéra la kay bango 2019 2019 bozala dessus te bo sepela bozwa ba de match album na bino boyoka lokola kanzenzenzenze kalengile ready poko kalengila kayeme dosangi Paraza kalele yabina dama Nicole Bayaka babagli mumakwela adoluwanga boyoka ba vocal wana donc il y a bien quand à moi on profiter na fongo la liste na ngamba la mort
Liste ne tombera jamais. Merci à Alda Chim, c'est mon thème Stéphie Moseka aux États-Unis, mon petit frère propre, la nouvelle américaine, c'est ma maman chérie. Maman c'est Darine Omar Babina Kata State, voilà, dans State est tombé. Ouais, on a profité maintenant parce que nous avons un nouveau en Arasa Bandal, nous avons côté Sigana Bandal. Donc on a profité de ça, les racines des Bandal, Bambote Belé. Après Simbote na les Siciliens de Binadam. Pesi wa Bambote Belé, vieux Dani Lunga, voisin na Arasa le pont, on a pesi Bambote Belé. Vemu Sambaki, Vemu Sambaki, le fidèle des fidèles. Là où se pose le cœur de Blandine Kilolo. Lilala, Nagatsa Angola, on a PC Bambote Belé, na V Dominique Yalanda, Simo Kibukidi, ingénieur Dominique Yalanda, Nagatsa Luanda, Simo Kibukidi, grand prêtre na Zelayo na Kini, on a ébiqué na Ozala de cité. Na PC Mbote na le vieux Michel Ngindou, papa Botan Natacha Chanel Chacha, Chera Chocolat Nagatsa Luanda, on a PC Bambote Belé, na PC Mbote na Marceline Elmara donc Kalaming te na ba décembre ya donc 42 to solo la quoi après simbote na Azimandiki ya Papi Kusombe prix Nobel Azimandiki ya Papi Musongo prix Nobel na kata majesté ba mbote belé après simbote na Guy Bochard Mulongo pe na Angleterre on a ba mbote belé na Chico Francisco Simalto na Luanda ba mbote belé mon pote place aux Ali na pe simbote na Feligola, Bambote Belé, Nanga Feligola, na Yves Konzonda Wanzambe, Ampi Ushi, Bambote Belé, Ouéa Tonto Taboula, na États-Unis, Bambote Belé, Eric Kabanga, Chief Obama, Bambote Belé, Ange Moulef, mon pote pena de tous les temps à Paris, on a Bambote Belé, Fiston Machouab, Selon Manero, na Luanda, Bambote Belé, Gibo Kopolo Koudé, Rataraté, la bière vraiment, il y a Igor Boss Bambote Belé quoi vieux Kopolo Koudé Rataraté Nazoya Luanda c'est la star Azoya ouais na maître Guigui Bambote Belé quoi maître Guigui Makoka Bambote Belé Bilga Kweto Obama LL Trésor Loi Moutalat sa Igor Boss ba LL Bambote Belé Jordi 1000 à 2000 Bambote Belé vraiment JDS Tembo Mos Denzu Nagatsa Luanda wana président Eli Olivada venanga président Olivada Bambote Belé sans oublier petit nanga pena babi le machine du boulot Gino Tchétché Bambote Belé place à des contacts m'tanga contacter oh toi ça pour ça contacter ngai parce que toi ça toujours na studio pour na battre des matchs. Au toit à posa bima vraiment il gobe sa bois kae alors beta na plus 243 89 55 890 80 plus 243 ya Willy Moucheni 89 55 890 80 na profiter na pesa mbote na Joël El Minyo na sombra bosanité Rigen Tabula na bosani petit na ngai ya casquette Igo petit casquette Corée de Bello. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Moi, je vous aime tant. Je dis merci à mon caméraman Ismaël Hoffman, mon collabo de tout le temps, de tous les jours. Je dis merci à Ndaya Maël, l'Africain libre, mon papouche, Nakata Conventri, Balbi Moté Maya Sandra Bikoté, la force africaine. Merci à ma coordonnatrice Nancy Ngalomoté Makijos Maya Namele, maman Emi Ewine. Elle, c'est ma grande sœur propre. Je dis merci à Dezi Moujinga Nakata Angola. Merci à toi qui m'aime beaucoup. Rodem Abiala, 3 fois aux États-Unis, un bon tonton. Merci à David Olito, je dis merci à 001 Adolphe Mbodo, un bon tonton. États-Unis. Merci à mon big boss de Tozer Ongiango hors noir dans Kata State, Rit Mayama aux Apewana Ponanga. Moi je vous aime tant. Nazong c'est le bossani. Ouais, na bossani Rosette Nzo Milous du Mundo. Ba mote belé vraiment pas ça zali quoi. Rosette Nzo Milous. Merci beaucoup, moi je vous aime tant, je vous aime beaucoup. Vous allez wana bo umela. À mon réalisatrice c'est balobi wata nakata lemba aux Apewana Ponanga c'est la msala kitoro. Moi je vous aime tant, ma fille chérie Difani Amunazo, maman t'aime beaucoup. Moi je vous aime.